Mbote ndeko journaliste. Oui, je suis Hervé Matata, le coordonnateur de la résistance. Il y a Bissoa Wana, place de la résistance de quartier 3. Wapi Oyo Motema, il y a Martin Fayulu Lalaka. Sika Motema, Martin Fayulu Lalaka. Il faut d'abord publier information les médias ou les réputés RTBF. Ils ont relayé na RFI, ils ont relayé les sous na France 24. Batangi 4 personnalités. Batangi Motaliboso, présence des agi signalé na kati ya Rwanda, na cadre ya 30e anniversaire du génocide de Rwanda. Motaliboso qui présent, ils ont ancien président américain Bill Clinton, azaki na Rwanda. Motami Balé Batangi, ancien président français Nicolas Sarkozy. Yami Sato Batangi, coordonnateur il y a Union européenne. Batangi azalaki pewana président de la coordination de l'Union européenne azalaki pewana. Motoami ne Batangi Félix Antoine Tshilombo. Nakati ya médias réputés. Ndekonanga Tango France 24 to RFI appelle sa information. Baloba kezaka solo. Le lobo po appelle si information ya Tshisekedi. Appelle si information ya Tshisekedi qui est Rwanda. Bato ba remettre en cause to ba doute pourquoi. Parce que ezali kambo appelle si information ba relayer information, ezali information. Est-ce que RFI topé RTBF pour quel intérêt? Arolinga Kosa opinion nationale qui est internationale qui Tshisekedi azakirona. Il a été au Rwanda. Akenaki yango na kuku nase ya molili akimi peuple yebate akei ndekonanga Kagame na Tshisekedi bakokabwana kate. Lisolo ya Kagame na Tshisekedi ezali lisolo ya créateur na créature. Moto apparaît na Tshisekedi na pouvoir en 2018. C'est Kagame. C'est Kagame. Donc ils ont des relations. Donc Tshisekedi na Kagame bazali tilelo. Bali ko tromper des Congolais, bakosa ba Congolais. Donc Tshisekedi na Kagame c'est un bon terme. Ndekonanga journaliste et tout ba Congolais ba memi ezali kondima kokambama na parti ezali non préparé ezali préparé te pour kokamba mboka IDPS ndekonanga bandeko wana baki préparé te c'est de l'impréparation ndekonanga ndekona koloba na yo lelo boye tene Congo a commis les 2 premiers ministres olandaki mokolo à vendredi et ça a mis 2 réunions Sama Lokonde à Salaki, président du conseil des ministres, en qualité de premier ministre. Judith Spe a un baki bateau, a un baki de consultation, na fleuve Congo hôtel. Alors ça va consultation na ye. Mbongo mboka ezoko kabana, ezali kabama loko languba. Judith a un salaire, Sama Lokonde a un salaire. Bazana souci à mboka tende ko ngai. Gouvernement et kobima la kobima pona nini. Premièrement, ezali que gouvernement wana Tshisekedi a beaucoup promis ses membres de l'Union sacrée. A promettre ki bango bon des merveilles, a promettre Kabere, a promettre bango surtout. Lelo siko na dispatching, na partage à gâteau, IDPSP à l'axi qui gourmand na ye. Ali ko céder ba poste na baninga te, ndoko mona bazoyo kanate entre bango. Kamera koloba munoko mususu batsa koloba munoko mususu mboso également IDPS pa koloba mususu likambo eko sala ke gouvernement bimate ezali lokoso ya poste Tshisekedi leur avait promis ba poste oh lelo boye akomi ko abimili suk pomba
akomi gang gangsterisme no yebi yango te alinga komela obosani yango te alinga komela baninga na bakor nyonso alinga komela baninga oyo bayokani nde omoni gouvernement ezali kowangana pamba te bayokani bazoyokana te donc bazosacrifie mboka bazosacrifie vie ya peuple misère ezali komata ntango nyonso baza na souci ya peuple te bango mpona bango c'est le poste donc eloko fene gouvernement yango wana ndeko na ngai. Ndeko na nga Tshisekedi akomi lokola moto abeli rage mbwa abeli rage koswa moto tu na nzela akoka koswa bato bapota ezali rage ndeko na nga dossier ozoloba wana eza makambo ya pamba te ezali dossier oyo ezali kotouche vie ya peuple congolais ezali kotouche mboka na biso bato bakokufa na guerre bolobi ke bokangi conseiller ya nanga toza na posa to tirer au clair toyeba makambo nini oyo ezali kosalama toyeba banani soki ya solo botangi olenga koi ki akanga azali na loboko na kati ya M23 ndeko na olenga koi azana Kinshasa botangi Kabila ki Kabila pe azali na kati ya makambo wana Kabila avandaka na chango na kinga kati et puis de plus bazali na lokuta ndeko na ngai bazali aveni moko na Tshisekedi cité de Loya na Jelem ezali bisika mo bisika Kabila avandaka na ville donc na ville ba voisin awa azana chango na kinga kati mais il faut arrêter Kabila se promène librement azali mais na bolo c'est que non azana kati M23 comment mutu oyo afundami na ba dossier ya minene bongo bokamata botika e atambola vaquer na ba responsabilité librement akotambola partout ndeko ezali malamu te biso zali ko luka bakanga ye basambisa bango toyeba yango Tshisekedi azobanga Kabila parce que Kabila peut moto façonner Tshisekedi en 2018 nous sommes sans ignorer Tshisekedi Kabila moto Kabila qui est pouvoir ya Kabila akatela qui est gâteau oyo ezali parrainé par Kagame ndeko nanga olia kanga Kabila Tshisekedi akokende kokanga leki ya Kabila Jeannette Kabila donc le roi za mwasi ye azobanga Kabila akangi Jeannette Kabila akena na demiable toza na posa Tshisekedi okanga Kabila olobaka koza pemba ombenga pomba omibengaka béton toza na posa toyeba memise ya Kabila na histoire oyo ya rébellion ya M23 pamba te bandeko bakongole bakokufa eza likambo ya moke te sinon bolingo monter théâtre po masquer turpitude na bino bokosa peuple lokola IDPS amesana na kokosa peuple congolais. Ndeko nanga d'abord na kolinga ko souligner dialogue ezali constitutionnel ezali mabete mais dialoguer avec qui c'est ça le problème toi na moto yo kombo Tshisekedi na tongo alobi mosusu na poko alobi mosusu il n'est pas sérieux oyebi combien ameli ayoka na bato combien oyo accord to pe ba contrat na bango keti na sukate abalukeli baninga abimi yangwalima ameli baninga na makambo kanaki ndeko nanga dialogue na Tshisekedi ezali mabete pour na bolingo ya Congo mais il doit nous dire la vérité Tshisekedi aloba na ba congolais clair likambo ezali entre ba rwandais na bato nyonso bazali aloba clair ayebisa biso pourquoi bazotake biso na Rwanda. Pourquoi M23 na oya lalaka awa pendant 14 mois na kata Kinshasa lelo boye attaqué biso abeti la ba congolais li solo au clair donc avant bobongisa likambo batiaka ki cité likolo ya Tofina na poto ezali na Tofina il faut que sokolana nous pota malamu sima kotia kisi donc il faut alobela ba congolais au clair to tirer au clair likambo guerre to yeba soki ezali nini dialogue ezali mabete dialogue ezali malamu kotia moto maboko to pe kene liboso na bolingo Congo to nous sommes des patriotes mais il faut aloba na biso les nature ya ba corps oyo asignaki na Museveni na Kagame na Kabila na bato wana parce que ba histoire échangeaka te bana na biso bakoya na sima baye ba déjà au clair que de konabiso
Tshisekedi asignaka boye pour te bakozo ba précaution. Donc tu ko sangana na loyenge bongote. D'abord, Ezali qu'il tire, c'est de l'impolitesse. Ezali manque de respect à Baninga. Cardinal Ambongo, Azali Motomokete na kati ya mboko. Azali mwana mboka. Ako présenter yamba catholique na kati ya Congo. Quelques pays Afrique pas Azali Mokonzi. Cardinal Ambongo Azali tata mokambia milimo. Obi bato wana ba catholique combien ba contribuer pour retour ya paix. Eza na kati ya mboka na biso. Est-ce que ndeko nangai IDPS batambolaka na lokuta na moyibi. Principe na bango ezali lokuta soki bakosi te bakoyiba. Soki bayibi te il faut bakosa. Ndeko tata cardinal Ambongo mikolo mileki yao. Tango bandaki to sanganaki na bandeko oyo nyonso na cadre 5 to bundisa Kabila. IDPS amonaki malamu. À cette époque-là, l'église catholique est malamu. Mais les loboyés, l'église catholique a penché côté à peuple, à côté les Mélabokonzabango, Bokambina Bango Yamabe, où ils allaient le peuple, les lois il faut que le cardinal Ambongo Azali Diable. IDPS aligné bas côté là, le cardinal Ambongo Azali Motomonene. Il faut savoir respecter certains compatriotes. Nambaron va combien de fois respecter Bango. Il faut que pèse à Bango talo kumu. Ta tête, c'est que à Koufa, c'est un catholique. Oh ya Koufa, papa Etienne. Sauf qu'il y a la mouki na banzi à Kopa pour la tati Chilomo Bambata. Ça c'est manquer de respect. Na ba clergé église catholique. Ko boya tata cardinal Ambongo avant dans le salon de nurse. Et ça manque de respect. Et ça qu'il tire à koto sabaningate. Ende konanga, ezali malamuté. Ezali loko biso photo bannir. Tata cardinal Ambongo akoba eko banda boni akoma M23. Tshisekedi akomi lokola mbwa abelirage. Akomi ko kosela bato makambo tangu nyonso. IDPS n'a jamais eu tort. Bango raison na tort na bango bakomisa yango bazo ba raison na bato mususu. Oyebi kala mingi te za Kabila qui nous bloque. Le loboye M23 o bato mususu bana kati ya M23. Mais Tshisekedi abosani ke ye moto ya na M23 pendant 14 mois balala na kati ya Kinshasa. Eh papa. Donc ndeko nanga ezali na makambo mususu il faut yeba ndeko. Yana makambo mususu ezali te ya kolakisa yo obatio lunette po mona yango. Ezali culture ya bato ya IDPS soko lingo za la malamu na bango il faut kotela bango. Ata basumbi na bilamba yo kotela bango kaka. Soko critiquer ezali moto mabe. Mais toyebi bango boy. Baye bakoto sa bato ya minene ya mboka oyo. Ce n'est pas n'importe qui. Papa cardinal Ambongo lokola azali mosali ya nzambe na yebi kesi atuva kesika na motema na ye alimbisaki bango. Ndeko nanga na koyebisa yo ke kotombaka na piège ya lokuta ya bato ya IDPS te. Il faut ko longwa na kan wana parce que bango so bazo kosa bakosa makasi. Ba uti okosa wa balobi nini? Pardon. Ba uti okosa balobi biso nini? Balobi na biso ke Fayulu allié 5 millions ya Tshisekedi pour comme premier ministre. Awa lelo awa, est-ce que Fayulu monta premier ministre? Ndeko nanga bazali bato oyo soko pesi bango litoi ezali lokola nyoka oyo akosaka Eva bato IDPS wana baluka kaka kokosela baninga makambo bango bakoma lokola banjelu baninga nde bazalaka mabe. Fayulu avandi kimia te toyebisi bato IDPS bakamata batia ba video bazo ba papier makomi. Fayulu alobi mingi pona ba solution ya mboka oyo akomi mingi bakene ko se référer na bazo ba disque wana ba casque ba CD wana batia bayoka
yoka ba proposition fallu la pesa na kati mboko biso to vandi kimiate. Nous avons observé Tshisekedi dans un premier temps. Tu observer, tu comprendre bango, maintenant là on va agir. Tu dois agir, tu la kisabango que biso to kotika peuple, nous sommes toujours aux côtés du peuple congolais. Ndekonanga to vandi kimiate. Tu observer bango awa siko to les action. Donc il fallait le vandi kimiate. Ndeko nanga na koloba boye ndeko nangai tozali ba congolais message fort na ko pesa na likambo o ezali koleka tolinga d'abord tolinga Congo koleka nyonso tozana mboka se moko Congo tozana mboka se moko Congo tona mboka mususu te. Nous devons faire de sorte que intérêt à mboka bolingwa Congo est primé likolo ya nyonso ke ba intérêt na biso ndeko nanga na ko esa bana mboka nyonso bisika bazwami moto Tshisekedi aningi ateka mboka fradement bandeko bazali na accord na bango ba conclure déjà accord bazali na accord na Kagame na communauté internationale mission na bango ezali nini. Il faut Tshisekedi a cédé Kivu a cédé Kisangani ba créer o bingo république de Kivu ou apesika bako loger bandeko Tshisekedi ba les Nyamulenge ce sont nos frères bako loger bango bako pesa ba utu na ba tuti mabele wana congolais fongola misu de partout où vous êtes soki buzoba wana ninyo banda nous allons manifester de partout tolinga mboka na biso ko lekanyo soto tokotika mboka ta centimètre te ekene libanda donc toteleme na bango nyonso bato nyonso bazali na banda bande kwa diaspora bomi pesa te na ba débat ezanga tina na ba debo ezanga tina o bazali ko mema bino bazo ko détourner intention na bino tous à la focus na makambo mboka bato bali bateka biso mboka to fongola miso gan